liloba na Nzambe. Alléluia. Amen libota. Amen bapona minatata. Zala na esengo pe courage. Ya kosanjo la kolo na bomoi. Parce que soko yebi tina nini ozoya na kati esika okozana na bolembute. Amen libota. Tozoya na kati esika mais doye ba valeur ya esika ote. Ezali liyo ebongisa maki. Pona bapona minatata ko kumisa ya Nzambe na kimenyo. Amen libota. C'est que zala na sengo ya ko kumisa kolo na bomoi. Ata minyoko ata mikakatana ya mokili zalaka na sengo ya okumisa ya wenza. Ndenge moko na moko ayembaki na nzela ya loyembo ndai nanga na lapaki ata pasi nyonso ata minyoko tikanga soko moke. Amen beta. Tina yemba ba loyembo oyo zalaka na likia epai na kolo zalaka na sengo pe kimia na courage ya kolanda liloba na Nzambe pe koyeba nini osala misala bolingo. Mais pourquoi azala kata mokili ya se ndenge sa grandeur alakisaki biso à travers l'exhortation butu pe lokola moi aza koloba aza konganga ye molimo mosanto akiti na kati ya mokili. Mais pourquoi moto aza kati na mokili ya se na kati na elanga Edene nkolo alonaki 3 sortes ya arbre nkolo asalaki mokili na ye azaki na posa ete moto asepela uta na sekino na liko ndenge tata na kati na ndako azwaka tai ya kotia ba ordre na ye na kati ya ndako mwana so atosi yango te. Est-ce que ozali na motema tata ozo kosepesa ye? Amen bota. Okosepesa tata te. C'est pour cela au monaka mwana ya mabako maka mal à l'aise. Amen bota. Okoma mal à l'aise na ndako na bino moko mokomi mal à l'aise. Soka présence à papa zawana oza mal à l'aise. Et c'est quand oza musiko ke tambola so papa ke musala oza na kimia. Amen bota. Mundima liloba Nzambe yeba pourquoi lo sambo to loba tata na biso azalo likolo. Tindo za na kati ya mokili ya se tata na yonda tinda na kati ya mokili ya se. Yenda ndima ke to za na kati na mokili ya se. Abatelo uta zemi bota mi na kati ya mokili ya se. Oza kotambola na kati ya mokili ya se. Moto akobeba na tanini na ta oyo mabe akokoma kati na moto totali mwana soka za mwana moke bebe omona oseka seka asolola bato asolola bango peut-être de bango te. Amen bota. Yebika bango moko bato ya mokili ya uta kikuna. Amen bota. Omona zo seka seka azotala misu nezotala donc molimo na ezo kende sika mo babangisi ye abangi ta moto ye na kati ya mokili abandika kosala mabe mbala moko mutabebi na kimenyo na kati ya 3 sortes ya arbre nkola lonaki na kati ya elanga Edeni okola konaki na kati ya elanga Edeni nzete moko on va bengi arbre de la vie. Arbre de la vie ezali arbre oyo moto singaki alanda parce que moto soki alandi arbre de la vie akozana na la vie éternelle na kati na bomoi na ye. Amen bota. So tali na Genèse 2 verset 9 okomona yango batelisi biso 3 sortes d'arbres. Arbre agréable à voir, à bon à manger, et arbre de connaissance du bien et du mal, et arbre de la vie. Amen bota. Maintenant quand il y a arbre de connaissance du bien et du mal, alors bénin nzeto yek mabena malam on a tient na kati na elanga Eden mais kako simba yango soko moke. C'est pour cela arbre de la vie nunan to mone Christ a na kati ya mokili alobi je suis le chemin, je suis la vie, je suis le chemin et la vie. O kolanda nzela na ngai nda kozana vie vie nini vie ya mosunyo te. Amen bota. Mais kasi
kasi la vie éternelle na kati ya la vie éternelle pour luka yango ezali mbongo te amen libota bato bamibengi seseseko lelo mpe akei na kimenyo histoire ekei mais azwaki mosolo azwaki nyonso mbongo esombaka liwa te amen libota. C'est pour cela que Christ alobi je suis le chemin et la vie azali nzela mpe bomoi amen libota. Na kati na mokanda ya Apocalypse chapitre 2 le verset 7 balobi malamu mokanda ezotatola biso malamu balobi nini moto oyo azala matoi ya koyoka nzete na bomoi akoyoka maloba ya kosakola na ngai te akolia kati na nzete ya bomoi na paradiso soko mokete amen libota. Na kati na nzete ya bomoi tozala vie nini vie ya mosuni oyo te mais la vie éternelle. C'est pour cela que je suis la vie, je suis le chemin et la vérité. Amen bota. Moto azona na iloba na nzambe na bosolo azana vie éternelle. Amen bota. C'est pour cela na Jean 16 na 7e verset. Alors il vous avantageait que je m'en aille. Si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, il viendra pour convaincre le monde à ce qui concerne le péché et la justice de amen bota. Natao muto azwaki te akoyoka tatate moto abimaki ya libanda ya Edeni amen bota. Azaki soute na kati na part na Edeni amen bota. C'est que libota isalaye les libota onkola alingi makasi. C'est pour cela l'homme de Dieu benga bino ba les la molimo pamba te amen bota. Kwete elelo yemo moko bayembi na bongo tozonga na Edeni poete tokoma na likolo amen bota. Ta muto zaki tanga ko bebisa arbre di connaissance du bien et du mal mokili yeba kite tina nini na yango na kati ya mokili ase petit siko mingi baza ko yeba te parce que nkuta etondi mi kati na mokili parce que batu na évangile du ventre bazali ko kosa mokili bazali ko kosa nzoto oyo ya ngai na yo ndeko yango ntango liloba nzambe ye epona kotalisa biso nzela oyo tobungaki epona kolakisa biso esika nini oyo tozali pourquoi toza na kati ya mokili oyo ase mais pourquoi valeur na biso mpe na kati ya mokili oyo ase amen libota ye asalaki moto ye tasepela uta na se kino na likolo mais ka moto ye moko nde amisalamaki amikosamaki epai ya diable amen libota. Mwasi ya kosi abi nyoka kosi mwasi abi lia mbuma wana okokufa te okozala na lobi tala yango na mokanda ya Genèse chapitre 2 le verset 15 à 16 okomona alobi kasi nzete mabe na malamu bolia yango te mokolo bokolia yango bokokufa so amen bota. Mokili ba comprendre kite ozaki mongongo ya nzambe mokili monile ekotaki kati na mokili parce que bososoli ya solo ezalaki kati na moto te moto banda kolimbo na Bible na mosuni tisikoyo bazali toujours kati na nzoto. C'est pour cela losambo ya nzoto losambo ezali ya molimo esengi bapona mina tata bao baza kati na molimo bao batotsami na molimo na tata bao baza bapona mina tata babulisa mina yawe nzambe nde ba comprendre la vérité ya message oyo amen bota. Tango Christ alakaki elaka yango deje sili kokokisa makati na ngai na yo zela lobite oyoki deja kobianga na yo zela lobite landa liloba na nzambe pona molimo na yebika na mokolo ya su pote mwana mboka na tata landa liloba na nzambe pona ba bien matériel te amen bota. Nyoso mokili ekoleka se koleka linga yo nzambe na bomo ino mobimba so lingi ko na bomo ino mobimba yibaka ete biloko nyonso mokili okomona ngo tobobele pamba mais so lingi biloko mokili koleka yo nzambe na yo yebaka ete kobandoki na biyanga ne lopoka na bota kolo na bota nazwa libala nazwa mapangu nake basimbisi biso na ba contact ya mituka dit démarrer kamvu bakomisi biso kola bana miki esenga nde mobondisi aya po ta bondisa mitema na biso po ta lakasa biso yo so mokili eza bobele pa ekoleka se koleka nyonso kotikala amen libota des arbres de la vie. C'est pour cela balobi si quelqu'un ajoute quelque chose ya kolongola part na ye likabona e kat na nzete na bomoy ekozala te amen libota. Ba bakisa kati na malako ya tata yebaka ete nkolo na biso akosambisa mabota na sembo amen libota.
Il banzambe za kotalisa biso sembo na tata. Sembo ya tata leki nde nyonso. Amen libota. Nzeto ebi mabena malamu. Ndenga ile 4 êtres vivants nyonso. Tu ebi mabena malamu. Biso nyonso. Ese ntoza ba moko. Bolingo intérêt général, amour intérêt général. Ese nyezo akati na moto. Yango moni atekati na manoko na maloba ya lobi. Na kati na mokili aza ko annoncer toujours kimia. Aza ko taisa mokili toujours kimia. Ba ya mayel bazali ko sosola lila ko na kimia nyonso. Mais ba eo baza toujours kati na pongi, baza ko lala na pongi. Mais la musa baona so bazali ko lala na pongi. Telema ngenga, zambi pole na odezeye. Ela kana tate sili ko kokisama. Zela lobi soko mokete mona liloba nzambe. Ye walinga kete mota sepela. Kola kata ko taisa mokili na ndenge na lolenge na ye. Amen bota. C'est pour cela moto abunga kinzela. Libungi nzela ya moto à travers la désobéissance. Moto yeba kité, o ezaki vraiment péché ordinaire. Mais ngai na yo to yebi molimo au centre. L'homme de Dieu le prophète Konde alimboli message oyo na kimia nyonso. Mais kasi ngai na yo tozo zela nini? Po de to sosola maya malamu, maya lobiko. Amen bota. Bo lamuka. Bo ebatina nini besoin na katu esika. Pona mosakolite, pona moteite, mais besoin na katu esika, pona kokumisa bobele ya wenza, pona koluka elongi ya wenzambe, pona ko apprendre message oyo ko bikisa molimo na yo. Na ta message oyo ko bima butu pe lokola moyi. Christ a dit je suis le chemin et la vérité, je suis la vie éternelle. Na ta oyo oza ko luka la vie éternelle, luka yango na kati na bokebi. C'est contrôlaka butu pe lokola moyi. Na ta oyo ezaka na mokili ya se. Amen libota. Natao ezayo kati na bomoi luka lobiko ya molimo yango nde ezali nzela yango nde kotambolisa yo milimo batebele ezali kati na souffrance kati na bonyokwama na kati na bazotungisa milimo na bino mpona kobungisa yango nzela yango moni mutu alali boye awamona baolande bambango awamona afandi esika moko salite banyei babiloko moko ya ntina te molimo na yo mpona nini oza kopengwisama amen libota. C'est pour cela que ça baposa ya nzoto yekolaka na baposa ya molimo te. Amen bota. Posa nzoto eza na posa sepela, mais molimo. Atata Satan, serpent akosi mwasi. Alobiso ko lia yango okokufa te. Okokoma lokola nza. Mais ko alobiso ko lia yango okokufa na kimenyo. Mais ta moto aliaki. Akufa kito akufa kite. Amen bota. Lilobe ko sala nini? Lilobe se kusina kimenyo. Kufa molimo ezali ozotambola boy mort vivant. Amen bota. Mais mozoto na yo ezo vivre mais molimo ezali na kimia te. Amen bota. Ezali akokufa. Yango moni litomba lo sambo eza pona molimo. Landa liloba nzambe na bokebi nyonso. Yo kama la kona tata, pote molimo na yo ebunga nzela soko mokende. Toki yango. Nde arbre. Oyo agréable à voir, à bon à manger, on kola pesa kibiso. Na ino nanu mbule beta kite, moto kola fulaki pema. Pema na kati na moto te, na kati ya zolo ya moto te, moto na azalaki ko vivre te, ndunda ebota kite. Ndunda ebota kite. Tangu londende bimi na kati ya bokili nde ndunda eko bota na kimia nyonso. Nde kola yebi ko fula pe moto. Pema na zolo na ye, nde moto akoma na souffle de vie. Amen bota. Nde moto akoma ko vivre. Mais pourquoi quand ndunda londende bimi yango boti? Allez, moto eko bota, pote bile ina ezali yango. Amen bota. Landa iloba na nzambe to sama na kona tata pote nguya molimo mo santu efanda kati na kimia na stoki yango communiquer ezali kaka pona kozwa banzete yao. Amen. Tango bota tala bino wana boyo basoni ata ya hukumisa yao nzambe eza bien te boka mo makasi na losambo nkola kosunga bino akobatela devant etikali ya ba mama devant etikali ya ba mama. Mais biso tulobaki to kangawa mais ba frère bazokende musala ezokanga bango mingi to se fortifier na musala ya tata to yeba o to sala. Amen bota. Ese mona moto azolo na kwanga na esika ya likolo parce que kuna ba peke se baza soko moke dimo sala na ya wenzambe so sala mokili tina te. Amen bota. Mais so sala ya wenzambe tina ezali. Amen bota. Litemba ezali pa ina kolo na bomoy musuba amona oka azar mais pa ina kolo litemba ezali na kimenyo sala misala ya bolingo tata kumisa ya wenzambe na yo yembela elo yembo a tout le temps lobi matinal ezali to ya kokumisa kolo na bomoy pote ya malade ebila kati na biso pote ya malamu eba ko accompagner biso pote kembo na yo nzambe ezala kati na biso toki yango la vie sainte.